Glodidema en ligne, derrière la caméra, je vois déjà Chris Louda et puis encore Herman Emporio, garçon slim, la personne qui va faire en sorte que j'apparaisse avec beauté. Pourquoi pas Pichou Mangaya Pichou et maman sociale Irène Mwanza, et sans oublier tonton de la nation, tonton Mbanda. Je dis déjà à Chris, afungo la caméra nanga, afungo la plateau, Nayamba déjà invité nanga, il est là avec moi. Je dis bonjour à monsieur Mike Mamba. Bonjour madame. Comment vous allez? Un peu par grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Là tu es timide, tu es tout triste, qu'est-ce qu'il y a? Et en étant politicien, ton père, avant d'en malam. Très bien, excellent même. Donc c'est parmi les meilleurs papas du monde. Ok. Est-ce que au CPRP un jour au Salamoussalo ya Salaka? Bon, la politique vraiment, je ne sais pas vraiment 100%, mais vu l'allure réseau Kendele, ça m'inspire beaucoup. Pour Anité tout commandé, tu vas papa mon lien en ban, donc ça m'inspire aussi en tout cas. Mais... Le jour de son arrestation, tu étais là? Ouais. C'était environ quelle heure? 7 heures, moi c'était le 6 heures et quelques. Arrestation naïe, ça là qui est choc parce que moi je croyais juste c'était une mise en scène ou je sais pas, un film qu'on est au laboratoire. Parce que j'étais juste là derrière le vitre parce que j'allais pas sortir comme ça et que c'était très tôt le matin. Donc j'étais juste en train de vivre la scène derrière la fenêtre. Maman a yebaki bana boyebaki ke fait ki ba kokanga papa ba ki na mandat la meni boyebaki. Non, peut-être lui pourrait savoir mais personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Oui. Et cette histoire qu'on parle, il y a la signature, la pétition, il y a monsieur l'honorable Jean-Marc Aboundou. Tu n'as pas connu de cela? Non, je sais que on l'a apporté plainte contre lui pour usage de faux. Premièrement, je fais le droit. Okay? Je sais que l'usage de faux, ce n'est pas vraiment un délit de flagrance, premièrement, parce que quand on dit usage de faux, je ne vois pas pourquoi on peut l'arrêter pour le juger pour flagrance. Je ne sais pas pourquoi. Premièrement, l'usage de faux n'est pas un délit de flagrance. Deuxièmement, violation de domicile, parce que la façon dont ils sont venus, c'est genre, vous voyez même la porte a été un peu saccagée parce que le deuxième il est entré vraiment avec brutalité en fait. Ok. Ndenge papa Zalaka, nabatu ya quartier, nabatu ya famille, nabatu ya venu, papa Zalaka à bon terme, nabatu nyo son entourage nabino abisko ozomi na quartier. Oui, parce que il reçoit même en culotte, donc la preuve en est que le matin vers 6 h il a reçu un appel pour recevoir le colonel Bienvenu, c'est celui qui l'avait fait appel. Non. Pour moi vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais Azane n'a pas changé depuis le mois. Ok, et là on a déploré une arrestation à papa. Bon. Premièrement, je peux dire que ma loi est belle, ça a été violé, donc ce n'est pas vraiment crédible qu'une personne comme lui, un député national, soit arrêté dans ce genre de conditions. Parce que ce n'est pas un criminel d'envoyer des policiers criminels, genre des crimes avec des logs, tout ça, venir l'arrêter. D'ailleurs, là, ça n'a pas de sens en fait. Si c'était un criminel, on allait comprendre, mais juste pour une plainte d'usage de faux, vous venez avec des policiers criminels pour l'arrêter en culotte. Il n'a même pas eu le temps de s'échanger, donc comme ça, donc c'était vraiment brusque en fait, c'était pas intéressant. Ok, un message pour Nabatbazo Talayo, parce que son fils aîné, Ozalaki, le jour de son arrestation, un message pour Nabatbazo Talayo par rapport à l'arrestation de papa Nayo. Bon, nous tout ce que nous voulons, c'est que justice soit faite, parce que heureusement Dieu est bon, parce qu'il y avait les petites n'étaient pas encore arrivés, parce que ça allait être vraiment un choc de voir ce genre de films devant les enfants. Donc pour eux, dans leur tête, peut-être papa n'est pas là, il est en voyage, tout ça, vu qu'ils sont des petits enfants. Est-ce que les gens qui étaient venus arrêter papa, ils étaient venus avec des armes, ils étaient armés? Bien sûr, parce qu'il ils étaient même en tenue civile, parce qu'il y avait celui qui était entré en premier avec les colonels, il était en tenue civile.
Et bizarrement, en tenue civile, jaquette, il avait des armes, donc, et tous ils étaient armés. Sauf les 2 autres qui étaient restés là. Donc on peut dire qu'ils étaient à 6. 2 n'étaient pas armés, les 4 autres oui. Plus le chauffeur. Bon, le chauffeur ne peut pas être armé. Je sais pas. Ok, est-ce que qui n'a Jeep, qui Makolo, qui Mutuka, il y avait d'autres policiers ou d'autres militaires avec les gens qui étaient entrés pour arrêter papa? Bon, pour moi, c'était comme un plan bien organisé en fait. Genre, ils essayaient d'observer comment ce qu'ils vont faire pour mettre les mains sur lui en fait, la main sur lui. C'est comme s'il y avait déjà une personne qui observait ses faits et gestes. Genre, il était venu très tôt matin parce qu'il est sorti, premièrement il était sorti pour prendre un chargeur dans sa voiture pour charger les téléphones. Mais je veux aussi parler avec son bureau. Mike, moi, liloba nayo ya koloba na bat bazota layo à propos de l'arrestation, il y a papa nayo pour tous les cas un peu vite, le temps nous presse. Bon, nous tout ce que nous voulons c'est sa libération. Parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été enfreintes. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut juste sa libération. Okay. C'est tout. Merci beaucoup. Je suis déjà de l'autre côté avec les coordonnateurs. Papa, présentez-vous et puis on va commencer notre émission. Bon, moi, c'est Emmanuel Taro. Je suis collaborateur de l'honorable Jean-Jacques Mamba et membre aussi du MLC Lukunga 2. Voilà, donc c'est ça. Je travaille avec lui, donc, même avant même les élections, pendant on était toujours avec un plus. Je suis membre de ces quartiers ici. Voilà, donc c'est aussi notre voisin. Voilà pourquoi nous sommes là, dans sa parcelle, pour venir quand même soutenir et soutenir aussi la famille. Arrestation naïs, c'est qui comment? Bon, son arrestation, nous avons déploré d'abord, c'est arbitraire. Donc ça, il n'a normalement normalité. Donc en tant que député, normalement, l'arrestation est légale. Parce que député nous stoyebi avant bakangaye, il faut là-bas élever immunité parlementaire nae. Ba kende na kati ya bureau et assemblée nationale ba ko senga. Donc parquet fois ça landé to moni ba uti sala pona ministre oyo Guy Tumba. Le frère de Mpiana, celui qui mutu a tokobeta pe masolango, mutu ba signature wana masola ba signature. Nde makambango lekeke. Ba senga ki procureur a commis qui bureau l'Assemblée nationale sur ko saisir ba ko longo ba immunité parlementaire pour basanini batiki na disposition de la justice. Mais il y a honorable Jean-Jacques Mamba to comprendre en côté tout le monde que main noire mo ezana katsuana to monde ngo so makamsu normalité parce que mutava na tongo moni yaza bon tant ba lobaka ba député pour ba député on peut ba to ko ba neti ndeko moko na mona ki mko solo bi que non Jean-Jacques Mamba sa député une année tout ça ça une expérience te ba bloko na bi que non ba comprendre rater expérience biso sotanga ba classe to bi que non expérience na bon e banana na niveau classe mutu no ça étudiant tangi na G3 to sala ba stage na L1 et na LDP to sala ba stage à moins que étudiant G2 nda ko sala stage té. Donc c'est-à-dire membre paroana sala déjà ba stage dans expérience belé pe sala directeur bandaka la va kuta comme député il était directeur à CCTV yimtati le lois ADG à ça ba compagnie belé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude nga vanda na pas membre message na Vanda nae a changé statut na été net tout ça soit comme député a suba mbila tché même chauffeur tout ça ba suba même numéro na changé té quand même numéro a passé sur la campagne yango sanango chaque samedi ayambaka batu nae mais c'est là que no samedi on a la mukina na tongo ezaki no ba 6h à la mukina ya vande wana ndé tant biso a passé sur rapport surtout ki batu moko bazaki wana banda ko lukaye. Et tant que moi la mutamusala zaki wana que c'est papa bazulu ko pa commandant moko boye pa bisino moni azane chanter c'est que no commandant na sanini à kota et vandi moi quelque temps à moins que commandant mutango sanini azo ye mutabi amene mutango azo mela ndenge nini et subitement moni que non bazo ya ndeko mo major aza ya mbata pour pembe tozana la police awa major wana est venu ayepe ba koti na mutango bazalaki nae et tant ba koti moni ayebani bienvenue ayebani aza major ba solano honorable tant nyonso ba pesa na pe ba mbote en plus c'est police azana ali na kata lupango major bienvenue mutapesa ki bongo ba kofungola ba kopimele ko kota na kata lupango ndenge nini
nde akoti pe wana et subitement ndenge ba information toza nango babi ke non temps bazalaki ye muto akotaki wana major musupe azalaki o baiki na bienvenu wana azalaki na ba élément na ye bale moko akoti wana bazo solana honorable Jean-Jacques un moko bienvenu azongaki batika batiko solola wana po akosaka non na makambo totalaki nde toyoka bawe baye ko menacer tunga toza information na sima nango muto mo aye abaluki na sima na ye mais c'était qui était très bizarre. Nazo regretté même na niveau à parquet na biso soki même so mari no kanga muntu bo le quoi policier a bien payé quand même autant nous so fini ça na mboka mais c'est très bizarre ache ba rasta ba jaquette a simbi arme honorable tout ni même si na simananga ozo sala nini o tendinga za boy a braquer arme o to yo ndingo sana za mukambala moko les majors qui étaient devant à brandir BRS que non voilà ozana mandat ya nini d'amener. Mandat d'amener non mandat d'amener mandat de comparaison dans nos athées comme mandat d'amener c'est un député quand il n'est pas habitant si c'est comme ça si kana sani na kota nanda kuna ta pantalon automatiquement mutu mususa sani à côté OK c'était déjà un plan bien préparé voilà monsieur côté policier quoi zalaki yao moya pe ki sabato na yite parce que ba côté kina mukonzi na ye tango ya musu ngatu na mutu ana zokota susa ipesu na arme ozokinda pe hotel so saga na osani na obugo makolo yepa bangit ki wana bazupo honorable tozo kanga token na kilote ninga zalaki wana mais na komisi nzambe parce que na moni prophétie ya papa Simon Kimbangu kokisami parce que na Congo eza na deux personnes bakangi na kilote mais papa Simon Kimbangu et puis Jean-Jacques Mamba. OK. Donc on comprend que eza makamba professeur Zoya kala batonda ba baluba ko pouvoir te na comprendre que muluba sola ko pouvoir ezaye o loko papa Simon Kimbangu atikela ki donc eza na ngwana donc ceux qui au monde bakangi mutu na kilote eza makambo ezuta makamba nzambe muto bakangi eza papa Simon Kimbangu. Et puis deuxième personne c'est Jean-Jacques Mamba. À côté wana bavandi wana pe babimita bazo bima na portail mbala moko mutango solo na téléphone jeep wuti na la police wana ya pembe zaki jeep moko ya police te jeep moko ya pembe kala ba ilix wana et pusani et kotisi et simi po ba côté honorable ndende komo pe to sala kana ye ya sala garde pour honorable ya na tongo tango yako kuta ba simbi honorable boye nda meki ko simba ko tuna ye batwana ba kipono kanga wana ceux qui ba criminel bon na ibi titre ba yela gite to ba batwana ba criminel wana ameko simba honorable na loboko nde sikoyo garçon wana tuni mozoke na président boye wapi ta ya simba longwa loboko na ye mutu anga beti mbata boye pe lokola za moi sportif moi muke azongi moi sim tango ya ngazonga sima moka saki na simatikala na se susu do bazaki au moins 6 a braquer arme pour beta garçon des garçons monter la munduki bato so zonga sima ndi ba continue honorable bakena mais auto so déplorer zandem bokangi muntu na katanda ku moi sina no ayebite bana baza ko lala madame baza ko lala moi sina ya za ko lala et siko tango eleki ndenge wana mbaye ko mwana musayo sa mama bakena nani bakena papa destination bakena ye bana bakangi destination koni nde mama kena la police atuni major bienvenue yo muntu yeko kozukotisa mutu wana weki papa yebisa siko siko bakena papa wapi nde major habite ngape moyena sala autre mais ekite balakisa biso mukanda ya mandat d'amener ya nani ya procureur lokola procureur mutasiniaki nga moyena sala autrement ezate moyena intervenir ezate donc major to yeko comprendre mama peut comprendre abisa ba ke wo bakena parquet bakangaki muntu ezaki ba 7h30 ba 7h wana babimina tant mama koti na mutu kabisa toke na parquet bakena parquet ya Gombe bakomi kuna minute mama pe magina tant bakende bakoma na parquet ya Gombe boye batu basate batu na bata parquet se bayeta mo te ape bakanga mutu te nde mama bengaki maître avocat moko tanga bengi maître avocat wana nde bayokuta na pe na maître avocat na ala tanda pe bana ba matina top Congo bandeko pe mususu ba formation pe panzani lokola lelo information koma nango so mbala moko na ba chaîne musupe yani ko relé mama koma boye kuna na parquet mutazate monika ka bana basi bino bana basi nde to bosalaka panique wana mama bisoko na kendo lukela mutu wapi nde atindi na ndako abengi su mwana benga major bienvenue a expliquer ce que nde major bienvenue osani mo ka benga mama abike no bokende na INSS wana esika SNSS ezalaka INSS comme bureau ya procureur général de la République et ça kuna na cour de cassation nde tango baki wana baki kutana na SNSS baki wana pe bavandi pendant ce qui 9h wana procureur ayena noté ye mutabengi mu boyo procureur mutoko opesa ki mandat d'amener atango ayeko koma amoni ke bazaki na ndeko moko avocat nzoka pe ndeko avocat na procureur baye banaki naye mais tant que procureur a montré ndeko avocat na procureur a changé face ça on peut ça même botte attaque tout coroner ça mais bonjour babito pesa babo inde mota maboko
mais il y a les gars lolenge wana procureur accueilli yo muto benga ki muntu auditionner muntu te loko mo pété kamba la moko bisa batu bokende kuna na cour de cassation kuna na ngambu ya esika cour suprême ezalaki na salle d'audience bokende kuna esika pa juge naye ba tindi liboso na juge naye bon mama bi pomba ngote ka toko na mutuga to sanini token likamsu ya kokamwa esika tozomona keno eza makanisi mabe enga kosala mandengo wana ya liboso boye kozwa mutu sako ebisa mutu sako ko avertir même moi sinaye en plus la police eza kat nesika même bonga boye sa la police wana boye keno voilà bo pesi meeting mais bino bokozwa mutu na tongo na intention nini parce que babe keno so ba ki 9h 8h loko les a samedi ya mbakabate belé peut-être possibilité kotisi ba yena mutu kana alors sikoyo biso no stoyebi esika CNS ezali na ngambu ya CNS wana ezana auto bengaka sokoti na iska wana ezali office national du tourisme ezana coin wana soko koti mbala moko bima na cour de cassation ou bien okoti na esika Schengen ezali ya Belgique okoti kamba monzela mukuse metala makambo eleki mama oleba kenenzela bandi kozonga nzela ya sode mouton ya 24 ndena ndeko ande kolanda na lombango bandi kolanda na nzela wana nzela nini makambo nini zozoken etanso siko nini bato apake basalaki nango ba changer nzela baye ko kene nzela ya so de moto ya 24 wana pona ko tourner ba kota su côté ya Sofide wana ba ko mana cour de cassation talami ba ko mana cour de cassation wana banda ko zela nde ba lekaki wana tozo bandenge siko mama ye mutasala ni sika ndenge azo bisa biso maso azo ko expliquer pour ya zo kokate ya sana tan wana so babike no ya juge parti ye moya lo ba makambo te po makambo za na justice biso tozo lo bakaka makambo ndenge pesemi po tozo se toana besoin justice état de droit sur le salam ba komi na kat nesika wana banda siko salama banda procès bandi tangu ba juge aye ba koti ba tuni présenté il est pas présenté oh yonani a été présenté il entenga monsieur Mamba je suis député national ndezi za bibongo député sono toko ko juger yo quand même pe boyete quand depuis ça na kilote naye moni ya mesana déjà ya za muto ba kilote mesana déjà ba kilote même na delvoir to za kanaye alatine kilote naye abetine donc osoma c'était gentleman yo ya muto ba sport aza complexité to betane balle na terrain ya jeb bato bi terrain delvoir abeta rane balle wana mesana naye avani naye telemi naye sikoyo juge atuni présenté pe kombo a lobby pe ngai Mamba se présenter malamu mingi pour juge a lobby lata kashina nako lata kashine ndenge nini po bazuinga ba ebite ke no corona salini ezali na mutu asimaki na maboko bongo so aza na corona azu yango fo faso azalaki nde na mwaki na barasta nde bazo ebisanga seke mutu na ko uzanga ngote sikoyo akei nde juge a lobby te moyen to juge pe boyete parce que ça peut attendre conseil avocat conseillité moyen to juge boyete ndekende mbango bavandi siko fo ba négocier likambu ya résidence surveillée bandi ko négocier ba juge basani batelemi bakena bango banda bakende ko négocier likambu ya résidence surveillée ya ebisi bango bi ngai na ndako nanga naza député na yebani esika naza congolais nako kima te parce que ceux qui na besoin ko kima banda kalambe na sani ni na ko kima nanga bo pesa ngai kasi ata résidence surveillée na résidence nanga parce que la police pe eza pembe nesika wana boko tireka ka la police eza wana ata des policiers bako vanda na bakotala ote biso to sana ba bisika oto chaka to kopera kana bino na ba député nde baganga ki wana yo bino mo yoka ki makamndenge lekaki kuna na de président de l'Assemblée nationale atindi mo beaucoup lettre pour natina ki no ba suspendre ba biloko na parce que l'article na constitution na article 107 et pe si mi be ko pe si ndekisa na Assemblée nationale ya ko suspendre nini ba faire judiciaire ce qui basa ko samisa Assemblée nationale sana makoki ya ko ba keno bakata makambo wana nde honorable président de l'Assemblée nationale komaki na mona ki bande ko ba président nde basala ki session ya lombango plénière pour la ko intervenir na makambo wana après tango eleki wana et komi po ba pesa esika ya résidence surveillée komi susu mi kobenda na benda ti ba ko vana aye ko sala ke no bango ba ko ba kano basane bisika na bango ba pona keza hôtel Sultani na hôtel Bellevue tala bato mayele mabe likamto songo na suspect Bellevue wana mama yo ebi Bellevue seka bakanga muta corona muta liboso kake sika nde balingi bakende ba ndoko chande ko Jean-Jacques Mamba makanisini basalaki nango nde bakende na Sultani kuna basobo ya parmi lokola nini bato mikolo bata corona balingi sute ba bloko wana place ezate baya susu na Bellevue eza ya kotonda esika ezate mayele mabe wana nde tozomona keza bien te ne do bisika bango ba polinga na to pona nini suka wapi to kende
déjà tu es makambona nzoka pe bato qui na Jean-Jacques Mamba wana pe bato ya mayele babi bato pe biso to sala nini to kosukisa bango nde bakendeki kuna na hôtel Léon babengi na assemblée nationale batika ki ete babi te wana za député asala eloko moko te basungi bake kozwa esika na hôtel Léon basali facture mama yo muntu ndenge na ngala sabo ata bakainga basonga na zokota na hôtel kuna bakocha kombo nani kombo na ngamu tozana kati ya receipt baya boye ba bokene kuna na senses botali saba receipt baya bakesa na bureau ya procureur ba biote basiliki susu mindondo bandi wana pona nini boche kombo ya Jean-Jacques Mamba pale bocha kombo par bakocha kombo par quel parquet mutazofanda kuna futi mbongo omoni makambo zana kishasa sikoto kene mwambangu explication na yo est important bato o bazolanda biso bayoki yango pe baebi point de vue pe commentaire ni bakokoma pona explication wana nani vraiment nde mutu akangisi l'honorable Jean-Jacques Mamba. Bon kokangisa selon lettre Mamba mimaki mukando ya mandat d'amener wana babi que no procureur nde mutatinda ki parce que par rapport ya plainte oyo tosoka député mpiana kotisaki ou alobi que non a retiré qui ya signé qui pétition té yende mtakota ki plainte kuna siko selon bango babenga ki honorable pour akende ki ko se représenter té yango siko lokola akende ki na mandat ya comparution té fallait mbala moko mandat nini d'amener donc par rapport yango fallait que se présenter liboso ya nini ya juge naye mais siko eza par rapport ya député oyo Simon Mpiana o bandeko na yepe baningane député o ba mentir si wana so babi que non il a bel et bien signé o na ba témoignage ba témoin ba zape capable ya osani ni ya kokende ko témoigner babi esika témoigner ki mais tango akoki pression te tango avandi amoni que non ce qui lokola ba yebi se que non ndeko no gi maton nani gi tumba o ya ministre wana ce qui akwei yo pe ko perdre nesika wana yo moni te selon ba information to sanango ba intimida ki na lolenga na biso ke no yo zo mona te biso to zokotela ndeko na yo mais yo zo tika biso bo ndenge ni yo ke ko signer pétition wana susu ndenge nini omoni ndeko no soka kwei c'est que biso yo pe ko sani ni okweya ye pe bangisi parce que poste wana sana ngo ya zaika CPI ndeko na ye atali ki no soki ndeko na ye lelo ba condamner ye ako perdre ba immunité parlementaire ye pe akotika suko sala député te en plus sous président na bango ya INC président Vital Kamerhe tanga komaki ke non batu ya soko soutenir toujours na honorable Jean-Marc Aboun na makamba pétition wana azako soutenir ye asengi te na batu no ya cash ba soutenir ndeko honorable nani Jean-Marc Aboun ye pe ndeko wana tanga mimoni ke atikali kaka ye mo mutakasha ko signer olie assassiner na salini azongi sima awangani ke no ya sanini asinya kite nde makambo yango wana bayaki kozwa ndeko honorable Jean-Jacques Mamba yango siko soki eza makambo ya signature mais faut que kuna na flambeau kuna bozwa ba police scientifique bangonde ba yeba makambo wana ya kotala ndenge nini ko lekela po batala soki asola signaki soki to asignaki te ou bien soki asala ki yango pe po maile mabepe ko kozala bako otinde pe keno yo kende kuna signer pétition bongo na simo baluka po mutu wana to sani to zo na suka po ezako ça soki pa signer kango na bétation mabe eko yebana po bakotala ndela nini écriture nangonga nini ya signaki pétition wana ye mutu ndekela bo biso te yaza wana mususu yazaki na Kinshasa pour preuve que tangu ya sinyango apesi pe député wana amemela ki ye apesi ka de visite likamba pétition za la gandeni mama ndenga na zabo na za la besoin na za député na sa la pétition contre peut-être ministre moko bo na sa la pétition contre membre moko ya bureau na ko ya na tuni yo na groupe parlementaire na bino yo sa groupe parlementaire peut-être FDC allié yo za na groupe parlementaire PPRD yo za kuna na MLC na contacter so ko zulanga batute na zui mukanda na saina tikeli yo luki bato yo baninga na yo ba député ba za disponible oyelinga siko ba kombo wana parce que on tala na groupe na ba signaki bon siko soki muntu akuna signaki vasaki achaki kombo yo kolanda ngamba moko ngam na pesi tonga na pesa ki yo kolanda muntu esika nini ye mutamaki liste wana na parti na bango ndeli ngambelekaki balobi keno asignaki pe na ndenge azalaki wana na bolamu wana atala bité lokola na signé bon eloko ezate zwa carte visite nga yango siko likamande ko mamba eza na sika wana ndenge ni tomona keno ekomi arrestation moko arbitraire oza makambo moko potamba toni mais to sepeli mingi poko kango ya Jean-Jacques Mamba esali keno remontada lelo ko bato bosani corona yebisanga susu na chaîne balu asuma ma corona sous virus
lelo komi kaka Mamba Jean-Jacques Mamba lelo komi Jean bobosana so makamuna lelo bato babosani que non le 25 fallait ndeko wa mère asala nini deuxième audience. Oui, deuxième audience c'est ça là mais. Et ça mais ça en place ya liboso ya liboso bi ndenge zalaka lelo zo saka batunis net ya lelo bato le 27. Ok, merci beaucoup, fidèle internaute de Cleboa.com. Nous sommes là avec le bana membre. Il y a papa Jean-Jacques Yandeko, Jean-Jacques Mamba. Naroti Kalaka, on a cordon, à couper ses bisopé, moi ngonga ya kusona bandeko parce que baza ebele, baza a besoin baloba na micro, na tina Yandeko, Jean-Jacques Mamba, monsieur l'honorable, pour la arrestation naie. Cordon to comme na biso kokita, toti kayo to sona bandeko mususu, so koloba na biso pe koloba na bato bazotala olikambo. Teto 5 na bato bazotala biso bandeko nyonso ya Congo. En tout cas biso nyonso tolita ki pona état de droit. To sepela ki mingi. Que non en tout cas biso no to yebi oui que tant tozo ba makambo ya papa et fait Tshisekedi biso nyonso to sala ki ba Tshisekediste. To yebi na kala IDP c'est qui presque parti opposition ya mutu nyonso. Et biso to sala ki ko sala que non en tout cas tant to komona changement ko sala ceux qui opposent au pouvoir en tout cas makambo nyonso ko sanini e ko changer. Ba arrestation boye député avandi atakuta infraction ba ko kange ndengo wana ba biloko boye soki mutalobi point de vue na ye bo sepelité non monde lelo to komi nango guerre eza susu ya bitumbati ya minduki te. Même temps, la troisième guerre mondiale, non, troisième guerre mondiale, il y a un et comme il y a Corona. Maintenant, nous avons que notre Trump a Corona, pourquoi? Parce que avant tout quoi, l'économie. Parce que Trump a dit que ce qui a l'ali, Chine a gagné. Donc, comme bitumba ya argument, ya intelligence. Si on a lobby lo que ça mabe, yo pe sangana ni argumentation. Ezatangote ya kovanda ko tindela mutu bakuluna ba wewa ba ye, ezatangote ke no ye wana na ko sala ni non biloko na sauté. To ko senga ke no lokola IDPS muteza na pouvoir et l'acceptation que non réellement ya quoi? Il y a la démocratie. Et l'acceptation au papa fait des systèmes qui d'article la biso. Et moni eloko tozo mona ezo comprendre biso, to lingité, moni ezo sala biso passe le loba to no loba ke no kabila zonga. Eloko wana bande ko IDPS tika biso mapa ezo sala biso passe bato ko mo ndenge wana. Dolika musuneti ide ezo sala mabo ezo mona neti omoni olingaki mwasi moko bona libanda zalaki mingi ozo sepela na ye tout so moni azana ba respect mais tango tiena kata ndaku on comprendre que non eza yete tolingi te ide pesa comme ça na niveau wana ya ko baye mais tolingi que non ba continuer état de droit wana en tout cas état de droit za la pona mutu nyonso ceux qui mutalobi eloko na ye bomo ki bo sepelité lukape bosa na nini na argumentation d'intelligence guerre ya le troisième guerre goza troisième guerre goza la et comme si le plan économique parce que attention luka après corona to ba pays nini quel est le pays les plus puissants du monde. C'est dans les gens qui au Brésil qu'on a le gouvernement va couronner ça mais président va gagner couronner ça parce que la ligne économique ça nini et quoi ya attention la solution ya peuple que ça la ndenge nini tala bana na biso fallait basa la dissertation bana 6e fallait basa nyoso au lieu to kende na makam kende to kende na tribunal botika pe to tika pe ko tondi sa tribunal la makam belé ya mike et comme tribunal est comme surchargé non. Je suis fait ça la même ok, merci beaucoup. Ndeko Jean-Jacques Mamba bisiko wa pezwami famille c'est que comme naie maman si naie bana bazoko ko sika so tozo ko mona moi ben inquiétude muke et sika ndeko Jean-Jacques Mamba zali azana résidence surveillée na hôtel moko ya place awa na kati na commune ya Gombe bokuna ezali mama azokende moi si naie akendaka presque mikono sazo zala naie na ba autoriser na maître avocat. Mais toujours quand on a tout ce net lobby leki na ye propre accueil pour mon et comme problème d'hôtel to ebite wana petit frère na ye o ya landi à quel point mon est problème to ese pe na batu mususu quand même je parce que aza na résidence surveillée mais loko mo toujours comme moi résidence surveillée ngo sika ba tion hôtel ngo Léon babi ke loza suite biso to yokaki suite ezala ka ndingo la te ngala tangi na scène environnement na tourisme na hôtellerie na bi ni suite ne ba tamba ba suite président suite ezandine mais kuno mo la kaka mama ba tchemo e passe bo mbeto eza awa police azaka quelques mètres wana Moutaza déjà na 4 hôtels, policiers cause la takuna na couloir vandi na yo, ata na porte parce que boyebi que non, to ça d'ailleurs n'était moya bima ezate. Mais policiers kaka boye, c'est-à-dire ceux qui ne commandent lobi kaka policiers vandi wana. Wana résidence surveillée, ata côté résidence surveillée yango. Voilà yango ya senga ki que non, ba ko tiata na ndako na epesi kazali, mais to ça na kondimer te justice ko salama. Lokola to remercier pe mingi bandeko ya Assemblée nationale, to remercier pe bandeko ya parti na biso ya MLC. Ba géniaux soana baza toujours motivé présidente de l'Assemblée nationale Maman Janine Mabunda n'implication na vraiment ya sali parce que bako kanga député nengwana te parce que ba député ceux qui batiki et que sa jurisprudence que non ba loi la tête tout ça non
Vous êtes député ko fana nanda kuna ata député te memutu no sako za teke no boyika mbala moko police mbala liboso mama na mona ke no mboka na biso fonctionnaire ba bureau comme fongama na 6h 7h mbala liboso na parquet donc baba zo mutu na 6h. Chers internautes fidèles abonnés des clubboa.com, là vraiment déjà nous sommes à la fin de cette émission. C'était Glody en ligne. Question de vous informer par rapport à l'arrestation de monsieur l'honorable Jean-Jacques Mamba, et il a jeté dans la résidence familiale avec ses enfants, sa famille. Baza vraiment qu'on déplorait la manière dont Kokanga, monsieur l'honorable Jean-Jacques Mamba. Restez branchés. Ce qui information monsieur Zali Glody de Marozangate ko informe bino boutique à la branche na clubboa.com. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Merci.